Mbote na baninga oyo bamesana comme kolanda wakancha 365 na pesibino mbote ebele po ebele bobenga kingai pona kotuna soki analyse nini na salaki na ba événement elekaki le 28 bato ebele basali ba commentaire ndenge nini nga na sali analyse te ndenge bato babengi ebele mais de toute façon nazalaki un peu occupé na makambo mususu mais lelo nazumwa libaku ya koye kopesa bino ba analyse na ngai ba critique sur ce que les gens appelaient marche yango na nazumwa tango lelo pona yebisa bino yanga ba critique oyo ngai na moni po nasala suite ya masolo wana. En tout cas, les cas mingi et na kopesa tout d'abord félicitations na courage et pas ya Chims amiral ndeko nangai oza elombe pona komona ke yomo kome au tenir liboso ya 40 hibou, plus de 40 hibou ex-phase oyebika bateau ndenge bazalaka mais au tenir na bango ozupe courage ya kobundisa bango. En tout cas longoni epai yo ozali ndeko na ngai amiral Chims pona courage na yo ya kolakisa ke oza mobali courage na nga na félicitation ekende pa ya mama Marie-Paul Kapinga melesi mingi courage epa na yo. Félicitations maman pour na courage na yo pour na komona très bien que Nathalie na kati ya bilili ozalaki yo moko mwana mwasi mais na moni bayibu bazako ya epa na yo on dirait que banzinzi mais yo pe obanga te o telemi ozoko ganga ozako loba. En tout cas pesa kingai courage makasi pour na komona très bien que ko telema na yo soki ba policier bazali ko benga na yo to yo moko olinga ki ovala ozala wana ofanda o telema olobela bango na miso mais policier muntu aya kolongolo mais félicitations to pour na courage na yo wana mama Marie-Paul Kapinga mwasi ya tembe mama Lusamba pe na zangi kopesa yo félicitations te na moni ko telema na yo pe makasi et pe singa ipe courage et pe singa ke en tout cas basi ya makasi bazali na sepeli na courage na bino. En tout cas na tindeli bino félicitations na bamboka nyonso bino bozali pona kolakisa ke mosala bosala ki ezalaki mosala ya kitoko. En tout cas mokolo wana biso tomonaki eloko nini ba analyse nga na sali yango oyo bande ko bolanda nga malamu na tikalaki mwa tango ebele po tout d'abord natala ke mboka na biso zokende wapi na bizaleli oyo biso tozanango na meki kota la situation ya Congo oyo ezamboka na biso na bamboka mosusu oyo baza koleka pe ba situation lolenge moko na oyo ya biso diaspora na bango esalaka boni na bato na bango baza sur place basalaka boni na bandi tout d'abord na pays oyo babengi Rwanda. Na kati ya Rwanda Kagame balingi à 100% te mais bato bazali wana bavandi ba Rwandais babima libanda baza ebele ba Hutu na batuti baza libanda o babenga kabango ba diaspora ya Rwanda. Na sali observation na ngai na moni Kagame alobi ke akosala 3e mandat. Nathalie diaspora na bango ebimi libanda te. Nathalie diaspora na bango ezoko kosala ba video te. Na tuni ba diaspora na bango na moni bazo ganga te. Na kepe na tuni pe na luki ba opposant ya minene ya mboka wana. Ba oyo bazo koluka démocratie ekota. Ba oyo baza na diaspora. Na moni basala ka ba video te. Batendaka bato na ba marche te. Ça c'est un mboka ya Rwanda. Na zongi le susu na keimbango na mboko babengi Burundi.
Burundi eza ko le situation ndenge moko na epana biso mais yango 16 mois avance président na bango asali 3e mandat na kanai na yemoko na nkona ye ami fandisi kasi tomonaki mwa coup d'état ilingaki salaba ba officier na ba sous-officier ba kima mboka wana ba tulokola ba président ya Sénat baza na Belgique ba sous-officier na ba officier mosusu ba kima ba mosusu baza na France baza un peu éparpillé mais bato wana tomonaka bango balobaka na ba vidéo te bato wana tomonaka balekaka na ba média te mais toyoka kaka makambo esalamaka na kati ya Bujumbura oh masasi ebetamaki oh bitumbe bimaka oh bazo sala boy mais ba oyo babima ba sous-officier ba officier ba oyo balinga basa coup d'état musu bakangame musu bakima nano basalaka ba vidéo te basalaka ba réunion comment que bakoko zongisa démocratie balongola montoyo dictateur à zéro place jamais bazalaka na mutu na bango moko azalaka na se amai oya ya ko ebisa bango te o naza batu pembeni na bango ba yebisinga boye balingi basala boye te kimia silence de mort mais musala ya kitoko zo salaba pour ne pas perdre beaucoup de temps nasali kaka batumi balewana ba o tozana bango nzinga zinga tokona liko kene lisusu na tunaki na batoyo bazana kati Angola ba opposant ya minene bakima diaspora ya ba angolais na tunaki bango pe lisusu ba marchaka te nano tomona bango te o boy na boy te na kena lombango na kepe na tuni na bato ya epa ya Museveni ba Uganda o bakima tozana bango kotoyo na ke kotuna tuna bango nano tomona bango ba sala marche te nano tomona mutu na bango ya se amai oya ya kopesa bango sango keno sikoyo na nazana batu na bango sur place ba yebisinga ke Museveni alinga sala boye o Kagame alinga sala boye o Pierre alinga sala boye te mutu amai na bango azalaka te me bazalaka me misala na bango bazosalaka mutu ayeba te me makambo eza kosalama tala baninga na ngai avant naya na makambo elekaki le 28 ba moi observation ba moi enquête na salaki ba moi analyse na salaki na tuni ba pays oza ko vivre ba situation presque ndenge moko na biso bango ba salaka boni ba yebisiga ndengwana ba vidéo ezalaka te ya ba konzi na bango ba vidéo ezalaka te na batu na bango bazaka se amai ba vidéo ezalaka te na bato balingi ba renverser bato bazala dictateur ba sur place ba marche ezalaka te na bato yo babengaka bango ba diaspora ya mboka na bango kasi biso tosala ba marche plus de 10 ans ngoyo yango wana na ye mbangu pona ko décider d'après analyse na nga na sali naza ko benga mokili mobimba ezala na diaspora mobimba epai ba congolais bazali makambo ya marche abo pia marche ezali lisusu te marche te na sengi na ba congolais oya bwanya ba congolais oya mayele ba congolais ba oyo batanga ba congolais oya bongo ya pembe makambo ya marche esili tosali marche plus de 10 ans eloko moko te tosali marche titi tofingi titi tomona eloko moko te marche abopia marche soki bomoni bato babimi libanda ke baosala marche boyeba ke bawana baza ba ex phase soki bomoni bato baza kobima libanda bakosala ke marche bato wana baza ba antivaleur bayibu ba chômeur ba soulard ba voleur bato pamba bazangi misala kasi bato ya solo na sengi na bino sikoyo awa soki bolingi bokutana tokutanaka na ba forum
tokutanaka na ba conférence, tokutanaka na ba débat, na papier, na loboko, na stylo na maboko, pona kokomaka, kozwaka ba note, na ko revendikaka makambo tozo kokoma, na ba mboto oyo, na bato baza ko kamba mboka na biso, na ba oyo ba tie oyo ba oyo bazo ko kamba biso. Makambo ba marche ko bimaka libanda, ko tambolaka na banzela ko yembaka iyolele zanga zanga bo biso batu nyonso ba komi craquer batu nyonso tozo komona na bato maboma. Ba mindela bazo ko tala biso. Batu ya bamboka mususu oyo na tangi ba kombo bazo komona biso batu ya liboma. Po bango basala kangote et pourtant baza na situation moko lokola biso. Po bango basala kangote po bazaka na ba situation pe eza koleka na mboka na bango neti biso. Baza pe na bakambi na bango, baza pe na ba homme politique na bango ya minene ba oyo bakima baza na diaspora balobaka te basalaka te mais batambola kaka bike stylo na bango na papier bakomaka. Veut dire na minute oyo soki omoni mutu aza na kati ya nzela aza koyemba iyolele zanga zanga aza muntu aliboma azangi kokoma na kosimba stylo parce que na minute oyo muntu asimbi papier asimbi stylo ayebi ndenge ya ko revendiquer démocratie kote na mboka na ye. Tshisekedi alobaki na batuke mission ya peuple congolais a accompli pona nini po bovotaki ngai bokende kolala pongi ya ba bébé. Oyebi il y a des fois que prophète azako loba likambo batu bayoka nakate. Batu ba lemusu bayoko yoka prophète alinga loba nini te. Donc président Etienne Tshisekedi aloba kite bokende kolala botikela ngai. Batu bazana ba vidéo na batala très bien. Aloba kite bokende kolala pongi ya ba bébé. Mission na bino eza accompli. Bosali ba vote na bino boponi ngai. Siko botikela ngai na papier na stylo ngai na bunda na bango. Lelo tokomi wapi? Papier na stylo esili. Lelo monde mobimba ezala ba oyo batiaka batu na ba pouvoir. Ezala na ba oyo ba corrompu. Bazana kata Kinshasa. Monde mobimba ningami kaka po asimbaki stylo na papier. Yango na sengi ke marche, soki marche bomoni marche babengi marche na kati ya zela na kati ya batu baloke ne hotel jour tokutana tozosala marche batu wana baza bayibu batu wana bazali ba antivaleur batu wana baza ba ex phase batu wana eza sala kaka batu bazanga musala na kati ya bapoto musala na bango ya ngwana ya ko profitaka pona kotekaka biloko pona koyibaka pona kobetaka batu. Donc batu ya combattant ya solo kobanda lelo oyo marche abo pia totikalaka na ba forum totikalaka na ba conférence na ba débat. Constant nga ya mibale décision oyo tozwi slogan oyo balobaka ke ingeta slogan wana abo pia na ba combattant ya bwanya ba combattant ya mayele ba combattant oyo batanga ba combattant oyo ya papier na stylo. Slogan wana ya ingeta etikali kaka pona ba miyibi ba antivaleur ba ibu ba ex phase na mokonzi na bango na discours oyo ayaki koloba na suka awa pona ko féliciter ndenge nini ba ibu na ye ba betaki bato ndenge nini ba ibu na ye ba sakajaki mboka ndenge nini ba ex phase na ye ba salaki poto tata ya mukolo nga na kanise très bien ka koloba ke je regrette comportement na bino mais alobi ke abimi apesi félicitations pona nini po bana babundi tata ya mukolo bana babundi ako pesa discipline tata ya mukolo abimi koko mobimba alobi ke félicitations pourquoi parce que bobundaki tala esika nini mayele ya muto ezali tala esika pona komona il faut tout d'abord komona il faut kotala muto ango papa ya solo bana mibale babundi azako pesa moninga félicitations pourquoi abetaki moninga pourquoi babundaki apesi bango longonya wana il faut boter yang madame bon veut dire que slogan oyo ya ingeta
bana mboka ba combattant ya solo ba combattant ya papier na stylo ingeta na monoko na bino bo pia soki boyoki ingeta veut dire que ba ibu soki boyoki ingeta veut dire que ba ex phase soki boyoki ingeta elinko lobate ba oyo ba chômeur ba antivaleur ba oyo ba kenda koyiba ba instrument na kati ya ba église ya bato ba beti mbunda nde bato ya ingeta bato ya papier na stylo slogan wana na monoko na biso eza lisusu te etikala na bango na terminator na bango ya misato bato ya mayele bato ya stylo na papier bobengaka lisusu ngwanda te ngwanda soki bozokobenga ngwanda na bacommentaire na bino bozokoma kombo na ye boza kotanga kombo na ye soki bozosala banini eza kopesa ye komisa ye lisusu na actualité parce que politicien akufaka soki média ezolobela ye te mais soki média ezokolobela ye veut dire que muntu wana il vit politiquement mais kasi mpona kokunda ye soki bolingi botanga kombo na ye kombo bokobanda kotanga biso banda kotanga sikoyo ezali terminator soki obengi terminator mokili mobimba yebi ke terminator aza nani parce que soki bobengi ngwanda honore ngwanda tozali kozongisa ye na actualité politique po ayeba na lisusu lokola lelo ayebani po na nini pourquoi parce que média mutu ebomaka média mutu elamusaka mais mpona minute oyo tolamusi terminator pona kotanga kombo na ye pona kokumisaka ye atako asali musala ya mabe mais plus que kombo na ye eza sur l'actualité il vit politiquement donc baninga na ngai bato ya stylo na papier soki bolingi ko tanga kombo ya tata wana botonga kombo na ye te botanga nde terminator biso to comprendre que il s'agit de qui tala prenons par exemple makambo esalami pona koyebisa bino que situation est très grave tala muntu ya lataki elamba ya Mobutu na elongi ya Mobutu na nini tango bato basali ba enquête na bango batrouver que muntu na zaki nani muntu na tangaka na université ya Lubumbashi na tango lititi mboka muntu na ndemba mobilisaki bazali koloba te oyo aza mungala te oyo aza muluba oyo aza katange oyo équipe ya bato ezalaki kolakisa na bayibo oyo bawutaki Kinshasa pona ko exterminer ko boma bana mboka ba étudiant bango nde bazalaki na équipe pona kolakisa ke oyo azali mutu ya muluba oyo aza katange oyo aza songolo pakala donc mutu na bomolaki alataki elamba wana Ibu un assassin yango wana utaki ko expliquer bino ke tozongi siko na système ya stylo na papier tango Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobaki te e bokende kolala pongi ya bébé batu mususu bazako omoni depuis alalisaki biso alobi nini bomoni musala ya papier bomoni musala ya studio ya plutôt ya stylo wa Mulumba simbi papier na stylo pamba monde ningami tout est bloqué stationné et le comment ko tambola te papier ya pamba nas nyango na lobi ke marche sili parce que sobo zoke na ba marche ezali neti bozoko mikitisa iyo lele janga bato bameli jamba iyo lele jamba bamboka mususu ezako tala bino zamba le konini eza banzemo oyo ba ex phase bazako yemba na kotakoli boyena ngoti na kati ya mboka mundele minela zoko tala bino bazoka memeki bato bato ndenge nini bato basiba meli jamba ba midroge bongo ese komi bololo bongo ese komi potopoto et parfois c'est on a babetaki et pas bayibo situation est très grave dans l'Europe donc bato bazana na kati ya Europe en tout cas bossa la angele parce que bayibo za sur place boy ba très bien que na Europe nde esika bayibo ebele bazali na Europe nde esika ba ex phase ebele bazali boy ba très bien que na Europe nde esika bato ya mobutiste bazali ba mobutiste bazali ebele donc tango boza ko tambola tango boza ko sala musana na bino boye ba très bien que nana za ko ya liboso na bino nana za ko ya sima donc mboza na miso paye pona ko tala ke bato boza na bango baza très baza musana na bango bomaka bato na baboma biso na deuxième république tango bobuto titi bango na baza na kati ya poto toko soko zoko tambola sala angele tala ka miso pembeni paye po mona ke nana za pembeni na yo et pas facile on a dit ce kofi
bosala makasi mpona kotala très bien ke makambo tozokende yango eza wapi bomi prendre en charge bomi prendre en charge mpona situation eza très grave yango wana nayaki mbangu mpona kopesa bandeko na ngai félicitation baoyo babundaki na bantivalere nayaki mbangu mpona koyebisa bato très bien ke situation est changé makambo ya koloba ingete eza te botikela bayibu balobaka yango makambo ya koloba bamarche bosala bamarche te mosala nango tokomi sikoyo mosala nini mosala na biso ekomi sikoyo papier na stylo yango moto eloba tokomi na système ya Tshisekedi wa mulomba lobi ke bokende kolala pongi ya babebe asimbi papier asimbi stylo lelo Kongo etelemi lelo Kongo etelemi monde mombe etelemi bakozela kaka solution na ye bana mboka nazalaki na mingi akoloba te nayaki kaka mbango po bato mingi babengi ngai ba message eleki ba appel eleki ya monde mobimba balobi ke wakancha yo olobaka mais tozoyoka yo te olobi boni mpona bamarche elekaki olobi boni naloba boni bino moko bomoni babandi naloba ko boni bino moko bomoni bavoyou naloba ko boni bino moko bomoni bachômeur babandi baantivalere baoyo baza na poto elo batata oyo ya mandefe ya salite wana ndenge alobaki trebe ke diaspora ya bavoyou naloba bino moko bomoni ndenge mokili ekomi na chef de bande na bango atindeli bango félicitation tata ya mukolo koko mobimba oyo akofandisa bana na se apesa bango mateya apesa bango baconseil comment est-ce qu'il faut vivre comment est-ce qu'il faut vivre en société pona yebi tumba oyebi ke muntu amakila oyebi eloko moko balobaka da lingala balobi ke nzete ata eumeli na se ya mai mbula kama jamais ekobongola ngando nzete ata eumeli mbula kama na se ya mai ekoshanjaka ya ngando te tata wana aza kaka assassin tata wana aza kaka mobomi pona ye soki koboma sepeli ndenge abetaki maboko wana tant amoni bana babomani makile etangi na ça abeti maboko pona ye c'est comme ça il vit de ça c'est comme ça c'est qu'on appelle ces messieurs là c'est pas pour rien comme on a ezakite et Terminator pour na il faut makile tanga pour qu'il vit Terminator il faut batuba betana pour qu'il vit donc il faut que makile so pour na ye pour à vivre il faut makile so que tangi à vivre ce qui makile tangi te aza mawa aza kolela lela nini makile ma ezotanga te mais tango makile elangi bomundenga na moki botala c'est la première fois na habité ba vidéo mosusu est-ce que bomo tata wana lobi ingeta aye koloba mokolo wana ingeta patina loboko bonabi ingeta ameli makile sikoyo force zongi Terminator momeli abato makila pona ye makila wana ndepesa kay force na yena mibeko na lobi na mwa lelo kombo mubeko mususu kombo ya Hippolyte Kanambe biso bato ya papier na stylo kombo na bopia kombo ya président ya République démocratique du Congo kombo na ye Joseph Kabila Kabange kombo ya tata wana yelaki biso ti lelo oyo nana lakisa biso preuve te totika kolanda makambo nyonso papa na alobaki na mayo wo makambo alokuta kombo ya président ya République démocratique du Congo kombo na ye Joseph Kabila Kabange makambo ya Hippolyte Kanambe etalinde Terminator na bayibu na ba ex-phase biso toyebi makambo na te parce que depuis alobaki makambo na yele biso preuve lakisi biso ba papier ke esika nini bakomi kombo ango ti lelo alakisi biso ba preuve te muntu ya lokuta muntu tona to kondima te sikoyo biso ba intellectuel biso ba toto tanga biso ba toyo toza komona mokili ndenge za okende naza kosenga na mutu nyonso oyo bongo na ye eza pembe na kata mutu bongo na ye eza bien amelaka drogue te amelaka masanga makasi te aza muntu ya bwanya abenga lisusu kombo président ya République démocratique du Congo kombo ya keo Hippolyte Kanambe te toyebi wana te politika ya Kanambe pour la Terminator na bayibu
na batu na ye mais biso batu ya bwanya batu ya stylo na papier biso batu na yele biso batu ya bongo ezoko sala biso toyebi ke président ya République démocratique du Congo oyo azoko kamba Congo na minute oyo kombo na ye Joseph Kabila Kabange wana bandeko na ngai na yelaki bino biloko oyo eza kozongisa biso na sima biloko makambo oyo eza komonisa biso ke biso nyonso toza bavoyu makambo oyo ezokolakisa ke biso nyonso toza bongo na biso ezokosala te biso nyonso tokoti na loyenge na bato ya solo bakoti na loyenge na bato ya bazoba bakoti na loyenge bato nyonso biso nyonso tokomi ndenge moko babeti mbunda epai bamiyibe ya bainstrument na kati ya baeglise epai biso nyonso tokomi potopoto changa toyeba teke nani mokolo nani mwana toyeba teke nani moto ya mayele nani moto nani azoba tusangani na bazoba tusangani na batamayele tusangani na bamiyibi tusangani na bafumeur bachômeur tusangani na badrogueur tusangani na bato ya marque na marque mais maintenant pour faire la distinction qu'est-ce qu'il faut faire na lobi na biloko oyo tolanda yango na lobi kombo ya président ya République démocratique du Congo kombo na ye Joseph Kabila Kabange makambo ya Hippolyte Kanambe etikali kaka pona Terminator na batu na ye biso bato ya bongo ezoko sala comment mutu apamba ko entraîner biso ti lelo ya pesa biso nano ba preuve te ke kombo ya lobi yango eza solo ya mibale na lobi trebe ke kombo ya o slogan oyo ya ingeta esili etikala kaka na bato oyo bamelaka masanga badrogueur bato ya balabala bato ya pamba bachômeur bayebi keloko sala te babebeti mbunda bamiyibi ya bainstrument na kati ya mboko wapi na baeglise bamarche sili etikali kaka batoyo ba ex-phase na bayibu kasi batoyo mususu ba combattant ya solo ya bwanya ya mayele ya bongo ya pembe papier na stylo forum ba conférence na ba débat yango no moni makambo nyonso ntango nafandaki mwa mikolo bomoni depuis le 28 jusqu'à aujourd'hui nazalaki ya kotuna kaka bapays oyo eza kovivre situation moko na biso pourquoi bango babimaka libanda te pongo bango basalaka marche te pourquoi bazalaka na bapolitisien na bango tomonaka bango te natuni mpo nayeba naye kotuna na trouver conclusion très bien que non totikeli bato ya bamiyibi wana totikeli baantivaleur totikeli bamelidiamba biso totiki papier na stylo baforum nde musala na biso ba conférence ba débat na balabala soki omoni mutu na balabala na marche soki omoni mutu abenge o mukolo te tokuta na marche ibu so okuteli mutu bokobe o voilà bonne ex-phase muyibi chômeur azana musala kosala te soki oza na argument ya solo yaka na papier na yo na stylo tia na se comment olingi nini tomona totanga ke tala eloko za nango yango yo tokene kotina na badécideur bato badecidaka biso nyonso tokomba papier soki 15 pages soki 25 soki 100 pages totinda yango to agrafe totina na bato badecidaka batanga yango bomona très bien que bon revendication na biso bakozwa en considération oyo balabala baseki biso mingi oyo balabala natuni bato mboka mobimba baseki biso ke en tout cas boza tozomona bino te bato maboma na Europe mboka bato koyembaka banzembo moi makasi koyembaka banzembo moi makasi atukasiki natali boyti na leli moi makasi na basi pe mususu ndembaka mususu en tout cas ngai na basi mususu bakotoka en tout cas ezalaki mwa analyse pona ngai na bato babengaki ngai ebele bato yo batindelaki ngai ba message ba email na bango bato ebele nazolala lisusu te bato ebele mutungisi wana nde baanalyse na ngai nasalaki ona ntango natamboli mpo na koyeba très bien ke basituation oyo biso toza koleka estce bapays mosusu toza koleka nango nayeba bango ndenge nini batrouvaka basolution mpo tomonaka bango na balabala te tomonaka bango na banzela te tomonaka bango na baradio te tomonaka bango na homme politique na bango bazala na diaspora bazalaka wapi tomonaka soki basalaka bavideo basalaka te mpo nakei na tuni pays moko na bakonzi na bango bakima na mboka na bamboka na bango bayebisika te biloko wana te bango baza kotravaille papier na stylo
Merci mingi ezalaki wakanche 365. Wana tokutani na mbalo eza kolanda. Au revoir et à la prochaine. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye. Bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kisa. Ozo dongeni, ozo kendo wapi? Ozo kendo wapi? Pesa nambo. Pesa nambo. Il fallait le côté, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. Membre, on s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oni. Oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est là. Omono longoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotela ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, comment na sepeli? Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Éviter. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. tosala réunion na biso pona komona ndenge nini komba ekomi kokende na ndenge biso tozali kokanela te yango wana bomoni tokotaki na réunion na biso po tozwa ndenge nini toko remettre komba na ndenge vraiment elongomanaki ndenge tobandaki yango wana tobimi na kati ya réunion bato bakuna bapesi biso maloba ke tozala ba porte parole na bango mais tolingaki bato moko tozalaki prêté pour kopesa bino o tolobi kuna mais topesa bino mwa ndambo à la prochaine fois tokopesa bino nyonso to décider kuna mais kaka pona kopesa bino mwa mbungwa avant na banda tout d'abord na kopesa félicitations na ndeko na biso Chims Elombe Mobali courage ya kosakana te abondé na plus de 50 ibu ba ex phase ba voleur ba miyibi ebele mais quand même alongi bango na kobosa na te mama Marie-Paul Kapinga na monaki plus de 50 ibu ezoko landaye mais atelemi azoko ganga kaka azoko bangisa bango mbila ne muto yeko ko pusa ye pembeni mais ye moko azaki kaka na courage ko telema po abuna na plus de 50 ibu en tout cas ezalaki soma makasi pona komona mwana mobala atelemi liboso ba ibu po abuna na ba ibu en tout cas maman Marie-Paul Epayo ozali longoni ya makasi Elombe ya mwasi na kobosa na te Lusamba mama Lusamba melesi mingi Epayo ozali na félicitations na courage tokeneka na bango ndenge wana attends kale tokolonga alors toye pas boye et pas iwapi ba décision tozui na réunion biso to uti en tout cas tozui ba décision kili mais na kopesa bino kaka mwa ndambu po nano to bongisi nyonso te o to décider kuna to décider makambo boye to lobi ke eloko ba bengi ingeta slogan ya ingeta ekufi et pas ya ba combattant
il y a changement. Combattant, il y a changement. Combattant était intellectuel. Jamais à prononcer sur ce combat, il y a ingeta na monoko na ye. Combat, il y a slogan, il y a ingeta. Et tikali kaka epa ya ba combat tufi. Et tikali epa ya ba anti-valeur. Et tikali epa ba yibu. Et tikali epa ya ba ex-phase. Na mokonzi na bango terminator, bango balo ba combat ya ingeta wana. Mais biso ba combattant intellectuel. Ba combattant vraiment, il y a changement. Tokolo bakali sur ce combat na te. T'as la décision tozu. Yami balé. Tolobe ke ba marche sili. Marche sili marche contre la ressource terre pour la biso ba combattant oh ba bengi ba combattant intellectuel ba combattant ya changement pour na nini na marche to eko discuter pas biso to zalaki to mone ba pays nzinga ebele oyo et ezoko connaître oyo ezako traverser ba période ba moment lokolo ya biso to mone na diaspora na bango batu na bango na nzelate batu na bango bazo goganga gangate to mone ata kutu ba bakonzi na bango te to mona ta nani te ka bimi libanda ekolo batreme ke tozo ganga libanda bien bakonzi na bango basala ba video ba pesa ka basango te kaka biso mikolo nyonso iyolele zanga iyolele bato maboma bato bazoko mona biso bato non civilisé yango na to décider que marche abopia ceux qui boyeki ba bengi marche c'est-à-dire que wana ba yibo ceux qui boyeki ba bengi marche veke ba anti-valeur ba miyibi ba beti mbunda bato pamba ba wa chômeur ba bezangi misala ne bazoko benga ba marche mais pour na ba combattant intellectuel ba combattant il y a échangement pour la biso esili combat ekozalaka susu te bokomonaka biso susu na balabala te na koyembaka banzembo lokola bato maboma iyolele zanga partout jamais tokosalaka yango ata moke te. Décision musu ebimi ya nini? Décision ebimi ya lobiki ya kombo oyo Honoré Ngwanda na kobenga pour la dernière fois Honoré Ngwanda po nazo kopesa message oyo ayaki nango alobiki kombo ya président ya Congo kombo na ye Hippolyte Kanambe kombo wana abobia tokobengaka Hippolyte Kanambe kombo ya Hippolyte Kanambe te po kombo wana mutu ayaki nango c'était menteur ti lelo totunaki ye ke pesa biso ba preuve pona koloba trebe ke kombo ya oyo eli biso ya Hippolyte Kanambe ozu yango apeti lelo apesa biso yango te yango wana totiki kombo wana tokomi kobenga kombo na ya solo ezali Joseph Kabila Kabange ko bana mokolo lelo combattant intellectuel combattant oyo ya solo combattant ya bwanya combattant ya mayele akobenga Joseph Kabila Kabange et non Hippolyte Kanambe lokola menteur wana moyibi wana lokola menteur wana yaki na kombo wana ya lokuta nenga yaki obimisa ministre ya éducation ya kala monsieur Kasongo nde papa ya Kanambe tolandeli boye toye comme na keno azaki ancien ministre ya monsieur Kasongo azaki ancien ministre ya éducation donc veut dire que makambo ya papa na bimisa kinyoso toboy yango décision musu toye ko zanini toye ko zola tolebi ke combattant intellectuel, combattant, il y a solo jamais à collatéral sous la tenue, il y a militaire. Jamais de la vie. Biloko na totiki lango ba yibu na ba ex-phase. Combattant, il faut la cravate. Combattant, il faut la chemise ya kitoko. Combattant, il faut la kisakaza muntu ya bwanya, aza faya na mboka mundele, aza civilisé. Biloko collatéral ba biloko ba soda, kokende koloko taka biloko ba soda ya kala. Collatéral toza ba colonel, toza ba lieutenant, toza ba major, biloko na pas ba combattant intellectuel na mo bois. Combattant ya sola kolataka totiki biloko wana pa ba combattu fi balataka yango biso to kolataka yango te ba décision ezali ebele mais avant de continuer na kopesa maloba tout d'abord epa ya o tozalaki na ye na kati boyebi très bien monsieur raison yepe combattant monene na kati ya Canada epa wapi apesa ta moi briefing muke na masolo oyo eutaki kuna monsieur raison tourna yo pesa ba oyo ba ko la biso partout oyo mwa ndambo kaka na makambo eza koleka o lekaki le 28 na ba mwandambo après to continuer masolo mosusu ba lobby boye en tant que monsieur raison a tous en Amérique du Nord place ba décision makasi et zo makana kati ya combat ceux qui vont en Europe au vanda en Afrique au vanda en Asie au vanda na Océanie landa très bien qu'Amérique du Nord résout ba siko na minute boye nazali kwa puye makambo oyo wakancha 365 auti koloba makambo ingeta eza buzoba ingeta ni koloba ke amen tozana kati ya église te biso ba combattant quand on refuse quelque chose nous devons proposer aussi quelque chose ba guerrier bazan langage ya ba guerrier biso langage na biso ezali la patrie ou la mort ce n'est pas ingeta la patrie ou la mort. Ingeta ezali pona batu ya Ngwanda
ezali pona bato ya Pareko, ezali pona bato ya mikuse wana ba Delari oyo bazali contre changement. Mais moi okoki jamais kopekisa moi ebima. Ngwanda nazali koloba no très bien. Nakosala ba sortie ebele pona yo Ngwanda. Toko détruire yo tina suka Ngwanda. Makambo ebombamaki. Même bato ya Pareko bakoyeba yango. Tolobaki que non, nous avons un problème contre Kabila, mais on a compris que toi tu travailles pour le gouvernement. Makambo yo ozali kosala. Ozali koloba. Ozali ko manquer respect d'abord. Na Mama Marthe, quels que soient les problèmes, ozali ko manquer respect na Tshisekedi. Est-ce que yo soka ata mukolo moko Ngwanda Tshisekedi atangi kombo na yo? Pona Tshisekedi, toi tu n'existes pas. Ou existe raté. Yo pose au succès. Pour battre la vidéo, on a eu photo en combo ya président Tshisekedi. Yo na groupe à Batouana. Nazali ko répétant très bien. Botala bango très bien. Basina mibali. Tozaba biso so ba bantu. Botala ke ba outi ba région nim. Vous identifier bango très bien. Na lobi bosala identification. Batouana Ngwanda atie jalousie parce que bazali na oyo to bengi ke ignorance, dyslexie, batanga kate bakota pe classe la plupart. La plupart abatunga nazali ko utiliser bakota classe te. Bazana Paris, bazali incapable à prononcer même un mot en français. To bomba kibino, mais na minute to ko bonana bino. To ko laksa bino ke tozali ba fantassin, to ba commando, bo ba civil. Ngwanda kimaka guerre na 97 na bino na Ngwanda nani bo viva guerre te boyebi webi pa massage beti bino na soboza na Paris wana na mto sa viva guerre soki moko a viva guerre ayeb sangai au vandi bo na champ de guerre babandi ko bombarder bo pendant 24 heures tala botika black to ko beta bino bolingi violence to ko kena violence. Makamwa ke oh non, au moins vous allez mabe. Moi je m'en fous de vous. Bon sali violence na Teams. Bon sali violence, vous manquez respect parce que vous avez makamwa susu. Kapo tout ça. Babantou na niveau ba congolais parce que congolais c'est très naïf et puis tolérant. Est-ce que mutune tingwanda ko makamwa Congo? Soki lelo Congo ezali na situation ezali ngo lelo ezali à cause Ngwanda non? Congolais pour nous aller bâti na minute boy. Ngwanda bomi ba étudiant. Ba marche nyonso se mena Congo. Boza ba réfugié lelo. Bon. Ceux qui ont lobby, oza combattant Ingeta en 2011. Peut-être yé au Kimi Kabila, mais nous autres ba papa na biso. Ba tebele bazali ah bino na supposons mikana pona Tshisekedi non? Bozo ka sonité. Le robo la marche qui est aux contre dialogue. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez nini? Vous allez contre dialogue parce que au vent dans une place guerre et les kate. Au Zana Paris, au lieu de la tomate, au Kende Kayo na Tongo. Ce que vous vendez ne fût que place guerre et l'équipe pendant 2 jours. Tout le monde est en Goma. Vous allez par exemple na Maniema. Tout n'a que vous allez pour dialogue bien vous allez contre dialogue. Il y a une réponse à Moutouane. À quoi est-ce que a yebi guerre conséquence nango lelo tozana bana o ba bengi par exemple que bana obotami entre guerre entre ba Congolais na ba Rwandais boyebi ndé ba benga bango enfant serpent. Ce sont des choses que Ngwanda ba no expliquer bino enfant serpent ni ko loba nini mona obotami na relation à une congolaise na un occupant. Mais si quoi Ngwanda, est-ce que vous pouvez expliquer que enfant serpent, l'objet va causer la banane? Au quoi un discours ni? Biso, tu as dit que vous avez monté à Mabé. Problème na yo na Tshisekedi, au lingo venger Mobutu. Parce que Mobutu, Tshisekedi a laissé comme Mobutu dans le 24 avril 1990. Ngwanda zali oya zali kolebake Kasaya azwate, Muluba azwate, mais Moussus. Il est d'accord que un Rwandais ou bien un Rwandais et un Ougandais à son pouvoir, mais nous battre. Ngwanda, toko ça raté. Toi,
Mais toko venger plus de 7 fois. Ngwanda yo ngolo baki nazotu na lelo so Kabila longwe. Est-ce que yo kozonga na Congo? Nazotu une question. Bon, Kabila longwe. Ngwanda yo kozonga na Congo? Na tuni est-ce que ko kozonga na Congo? Ozali ko manipuler ba faible, bat en classe T. Bat va na Paris pour juste alobake ko siéger azolobake ko siéger. Mais bato ndenge wana est-ce que ko kozala même facteur na Congo? Même un facteur azotanga mikanda, wakabala mikanda poste. Il fallait quand même attendre même comme ezali ko enveloppe pour ba na kabala mikanda. Mitu la bino zo sala bien te mais bazoto na bino ko futa. Ngwana yo bi Congo te. Mutu azali na mayanda, mutu azali na kisenge. Mbula mawatrota. Galère kozala. Parce que mutu agoyi ko pekisa mo ite. Ogoyi ko arrêter mo ite ndenge bimi. IDPS eleki ba guerre ba menace belé ezali te oyo ya bato apare ko baza na Paris bato ngwanda quelques 5-6 personnes ne bokoyi ko bangisa IDPS te. IDPS ko banga bino te. Bozolekisa ta na bino pour rien. Les 19 ceux qui ozali maman ozali papa kobima te pour bana oboya tongo etana ba kobima na ba sereng pour na ko corriger. Alors to le intelligence sociale il faut ça là. Amour amour capé il faut ça là. Tout est capable mentir. Ngwanda nengo zali bana yebi ko zo travailler pour na gouvernement. Ba pesa ko mongo. Parce que yebi ko ko ça te même les lorsque Joseph Kabila Kei ngwanda yo ko zo na Paris ko zo na Kinshasa na Paris na Belgique ko commenter. Aux élections comme la Belgique na 76 bakanga yo 76 na drogue. Oui bien ko comme Belgique te. Ceux qui n'a pas aussi répondre ceux qui n'a pas aussi 2 semaines bien 1 mois n'a pas 6 mois qui est Belgique va tout le monde va congolais. Obanga kanini. Ozo banga makila ba congolais weza na nzoto na yo. Ozo banga ba crime oyo kometa na Congo. Ozo banga état de droit. Vous allez combattre, mais c'est tienne. Parce qu'on sentit que nous avons pouvoir. Vous créez tribalisme. Alors, en conclusion, merci mingi bana mboka tokomi presque na sukan tango toruti kobima kuna yango wana toyaki poto presque moi briefing muke mais masolo tout en général boko zwango tout en détail pe na makambu tout ndenge tosolo na kata ba réunion na biso na ba décision o tozui eloko ngana ko yebisa bana diaspora ya monde mobimba e pa bino bozali boye ba très bien que ba marche et sili ba combattant intellectuel ba combattant o ya changement ba marche et sili to ko sala ka marche te to tikala ka na ba forum to tikala kaka na ba assemblée to tikala kaka na ba débat na balabala et tikala kaka pona ba yibu ba yemba ka banzembo bato maboma bato bato milangwa bakende kopina kanzela nzela bato mbunda bakende kopina biso bato ba bengi combattant ya changement jamais marche sili. Et alors likambo soso na koyebisa bino ezandi une décision pour kombo ya président ya Congo comme on a Joseph Kabila Kabange ezali ndenge menteur wana terminator akosaki biso te jamais wana ezaki makambo lokuta toyambaka onka biyambala yambala ka ndenge me kombo tokobenga ye tokobenga ka lisusu kanambe te bakombatif babenga ye kanambe ba antivalere babenga ye kanambe bato ya ngwanda babenga ye kanambe mais biso esili kombo ya président ya Congo comme on a Joseph Kabila Kabange po totunaka moto ayaka na kombo wana toyebi ke elakisa biso ya solo kombo oyo ozwi yango apiti lelo apesa biso te décision mosusu tozwi na kati ezani kombo ya ingeta esili ya bopia soko oyoki moto alobi ingeta veut dire ke kombatuf soko oyoki moto alobi ke ingeta veut dire ke ibu ex-phase bandi moto apamba pamba bashomero batone na Europe nde bato ya ingeta wana
mais moto intellectuel combattant il y a changement comme ba ingeta jamais tokotanga kango na sina monoko na biso. Alors combattant ya solo ba décision musu ebimi makambo kolataka ba tenir kokende kolataka ba tenir ya soda soki wapi kolataka na nzoto ke o nga na za colonel o nga na za lieutenant o nga za major te biloko na bo pe pa ba combattant ya solo etikali siko ke pa ba yibu balataka ba tenir de combat ba mi pesa ba grade ya pamba pamba o bango bazalaka ata na ngoto bien bazana ngote baza pe ba soda te donc biso ba combattant o ya changement ba intellectuel to kolataka lisusu ba tenir de combat te abo pia ba décision ezali ebele mukolo mususu to continuer parce que tango to bimi mela moko nde to pesa kaka moi pourquoi to kotaki na réunion yango ben ba détail nyonso ya makambo to solo kuna ba décision to zina kati to kosala émission mobimele musu ya 45 minutes pour na ko détailler ba décision nyonso ezwami kuna na kati pour na uniquement pour remettre combat na biso na ndenge ya solo tala to ça tout et pas na réunion qu'est-ce qu'on a constaté totali ba payer belé oyo ezali ko passer ba période difficile ko la biso to mona ka bango na ba marche te ba sala ka ba marche te ba yemba ka banzembo te ba za yebele ba pays wana mais kaka biso Mukeboye marche Mukeboye depuis il y a maintenant plus de 15 ans plus de 10 ans to sala ba marche résolution ezalité solution ezalité nini et sala changement et salami ata mukete kaka ba marche butu moyi kaka pona ko bengaka ko kende ko zaka ba sia batu ko bengaka ba marche ko profiter pona ko zobana ya batu ko zaka ba mbali ya batu tout ça c'est des ordres biloko na bo pia marche ezali susu te toboyi biloko wana koyembaka banzembo na bakati ya balabala toboyi yango totikali sikoyo na ba forum na ba assemblée na ba débat et pas ya bato ba bengi ba combat ya changer ba combattant ya changement ba combattant intellectuel donc na komi na suka pona to komi na suka na émission ya mokolo lelo yo ezaki pe émission te ezaki moi briefing to bimi na kati ya réunion pona koyebisa biso koyebisa bino ba moi mike o to bimi sikona mais de toute façon semaine prochaine bokozwa détail mobimba ya ba émission oh pardon il y a ba décision tozwika kuna kaka na chaîne oyo ya Kleboa et pas wapi bino boko bana ko za information na biso nyonso oyo ekosalama semaine prochaine boko yamba sikoyo en détail nini to décider kuna boko zwango nyonso wana ezaki serviteur na bino wa kancha 365 wana tokutani na mbalozo ko na sima merci mingi pona bolandi na bino to pesi bino batondo